Chose promise, chose faite, lelo boye sa monter yewana abimisi déjà papier et nzambe na ngai abimisi papier des épisodes na otiki la bino na sa monter en tout cas boyoka des épisodes au bango bazangisa ki na film sa monter aye ko démontrer les biso yango na lobby na yo na lakaki batu déjà na ko bakisa des épisodes na film SB o bakisa on lelo na bakisa des épisodes pour moi madame Belvika mama madame Belvika dit azara bon ba comprendre le mot. Kala mingi te 400K na belle vie télévision. Ouais. Déjà 400K déjà na rosenga manager Tigre bâti la biso champagne to pata champagne pour péter pour coloquer 400K kokoka. Ouais, to péter 400K wana. Déjà Léo Nazane Sembo. La kangi ba tricher. Ah, ya tika boye. Léo Nazane Sembo la kangi ba tricher. La kangi ba voleur. Baluka ba saloka madame Belvika kandi meno ba comme na niveau na yete. Ya tika. Dans le lorsqu'on a baissé ba mo ke ba na niveau madame Belvika kandi te ba za ba tricher. Biso kutu to ndimi la biso ni vexé papa oya na été to tiko la solo papa te ko uzanga déjà papa bino bozalo bon siko bino pe ba predo tata mama ya nini boyo bordi ya makati bolika bango nini bino to boyo bomo na papa bino ta predo tino to moni te bona niveau ta predo te mama na nganzambe yokolika ata yaka to fana no sami te ka munini boye ya na ajo na muna mtami va de la chez nzambe na ngai. Siko limoro aba scénario seigneur se tofanda siko betanda saliki na TV fa finga na ba paysa bien organisé ba to ba tennis ba mérité ba 200 ans de prison biso te ministère à culture faut quand ça bango travaux forcés oui biso te ministère à culture faut quand ça nde bango na tcheba tutu na défi ba ba 5 tableaux forts. Après faire madame Belvika Léo les lozo bakisa le moment bakisa bango 5 tableaux dans bakisa 2 épisodes na la kaki 2 épisodes na ko bakisa même 3 ou 4 chose promise chose faite ouais na la kaki na bakisa 2 épisodes so ba te fin so muto komela ka sila film anon na niveau la ngasa monteur ya pardon siko na kama ndini ba ko le ka batanga ko madame Belvika siko le kola saison 2 na bango na bakisa 2 épisodes ya c'est ça saison 1 ça saison 2 ça saison 2 on est lelo ana o critiquer film na bango na wala ça défaut ya film na bango à part ko bakisa 2 épisodes parce que 2 épisodes à pamba na bakisa 2 épisodes na zo critiquer on na ba benga ba remarque mais ba critique dans ça le critique à film na bango na ça défaut na technique na montage na réalisation na habillement habillage donc na expliquer bango na alignement ya ba tableau na expliquer bango ba défaut ya film lelo au film bango ba beteli tolo na SB ata mabemo comme no mitalo que no mim ba cause na film même ta bomisi ba so bozo tie ba tunini kata sa sani mabe azwane mabe za na muta bomisi ma no mi muta bomisi grâce ça no mi pona ya bebisi foye na bango yo mi bango baliwa yem ta sai ke gauche comme paralysé mais tikolo ze tumbite bate ini donc ba tie ba tu kata so sani no mabe ikamoza na ngote. Bon, on a bango na défi. Na tche bango na défi, ba critiquer film madame Belvika ndi ba bakisa 5 tableaux pam. Na tche ko ba to ba komela go ya mona ka ba to ba komela ye. O ya futa ka mbongo pa ba komela ye. So na tche bango madame Belvika na niveau na bisote. Na longoli ko ndoko na biso biki blé. Po yede ya kutu atuna non na téléphone. À part retourner dans le téléphone, bilo na sala vana nika na kicha ofinga ni batu. Donc ça n'a rien à voir. Ndeti biso ba scénariste na ko coach mataba ba ba scénario. Na ko coach buzoba na kuna scénario. Donc na ko coach kuna scénario ku te. Ka wetel so ba scénario raison na. Na ko coach sa ku mama big blé ku na scénario te. Mama va mama nani na kacha ba ko lemba ngai. Ngasa mwa muketa. Nzambe. Ani fona nga boko mela mai te ngasa ba pambale ngani. Ce qu'on est en boto, faut que mon bon scénario te.
bazwi ndako ya grâce kuna ifoku asisi mosala asenga mbongo transport azonga alambelaka mwasi nani grâce na ndako asala makambo nyonso seke déjà moto asisi mosala seke tokomi pokwa mais abe na ndako age chokoto to ana tongo mwana alinga kosoma mama ya koma oteka mais bakabolongo AB mwana siko filme eleka na SB bakabolongo AB déjà maison production muneni SB kuna batie AB bano na tongo kuna pa gesho ya barongo yo no comprendre te mo gesho ça ni États-Unis nani six fois na tableau micro-pêche monani 6 fois na 6 tableaux différents micro-pêche monani du premier jusqu'à 10e épisode mon bayebi kuma filme te bayebi ko momenga mamna lobaka mana loba mambo na ko kosa tena kana ba preuve na lobaki ngo awa na ko décortiquer film ono ele ngo 2 épisodes na ko bakse be épisode sous na film na bango film nyonso na baki aussi la rosala na ele bango critique na ele bango remarque film nyonso aussi la rosala na vina ye si SB ko kufaka film nyonso SB sala so ba chef na ele bango critique na remarque. Passe partout ni sous. Mikolo ba benga bango suba diarrhée. Mami, na ba benga diarrhée pe. Bango pe baza parler comme. Malabia. Mabia. Partout les kati s'il vous plaît. Yo sala mobali te na vie na respect ni ba personne na domaine ko za na mibali. Ba legi ça 9 tableaux na épisode. 9 tableaux d'épisode. 9 tableaux d'épisode. Ils ont ma béto malam. Et non, pas de problème de ça dépend beaucoup que ça 10 beaucoup que ça 11 tableaux, sur ba tableau l'équipe les beaucoup 9 pour kaboli ba AB. Donc des pères que ba tous autant consommer tableau, ce qu'on a 9 tableaux là. Et ça là ba plus ou moins dans des épisodes 18 tableaux. Il y a on appelle le bon 18 tableaux. Non, en tout cas, ngai na peut mettre na bravo parce que au décortiquer histoire peut au pessimisme piste mususu kende. Non déjà, bango ba sali film avec 2 saisons ba fait mais ce qu'on a démontré bango que ba na niveau madame Belgique. Waouh. Donc na ba sali bango wana na 11e, 12e mesa. Na côté bango ba suspense, ba penser même pas na passer film botie mamba kindoki na mystique. Ko tiko ko cha passer na histoire. C'est ça. Donc jamais. Ba bloc wana. Voilà, entre attention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, vous avez droit de savoir, à travers moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'élève des casses et l'artiste, je suis Exode Mikibi à travers votre analyse. Nous sommes sur Haute Basquille, Balobi, n'a continuera toujours Koloba, Bangokuna, Bakotakataka, Bisokoto, Kosala Musala, Toa Kopesa, vérité, forme. Voilà, la famille Libota Mobimba Bamoureux, il y a cinéma congolais, Ngao Yabino, Exode Mikibi, je suis éprouvé, Koko Nangai Yakufaki, Yango Bomonaki, bémission ezali ko salamate, mais tellement qui est Moussale Ben Arabiso, Yango wana lelo oyo mokolo ya mardi, moyen ezate, choix ezate, il faut tout ça la Moussala, repose en paix, matata, grand-mère Nangai, Constantine Weti, en tout cas, bah, mes condoléances na famille nanga mobimba, famille Weti mobimba, famille Inti, famille Nyonso oyo ya babungisi koko na bango, en tout cas lokola ngai ba mes condoléances na biso famille éprouvée. Voilà, nous sommes avec Samonter nde tokosala émission ya mokolo na lelo nini s'est passé awa na ndenge to yebisaki bino. Samonter alobaki a tiaki défi ete mokolo film ekosila engaye akobimisa ba preuve nini esalaka ke des épisodes de silaka te lelo tozomona yango. Est-ce que des épisodes de silaki, est-ce que épisode ya mams film wana esilaki nyonso to esilaki te? Samonter ayeli biso défi na ba émission précédente alobaki ke ba émission oyo ekoya mokolo film ekosila
Tout le monde qui peut filmer Sili, les lots monter a proposé biso nini. Ba famille bota na na posa ya boye. Ba mouré nyonso bazola na biso ya ba émission na biso, na za posa boti la biso na ba commentaire. Est-ce que ça monter mamba loba sur ba épisode, ba sur histoire et si la ki azolobi yango ya solo toi lobby à solo té épisode na bango bien film na bango et si la qui toi et si la qui té je profite pour dire un grand bonjour et big dédicace à la maman elle a dit Mikebi ma petite sœur chérie elle a dit Mikebi ba lobby déjà Kalaté Bambotama et là Mouna elle a dit Mikebi le 5 novembre on va péter champagne comme on est kakande ko tanga mapona e bandeli ya mokolo ya émission ya mokolo na lilo et pas yaya na ye Exode Mikebi Samonter que je suis avec lui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nayo Exode déjà Léo Nazane Semo. La kangi ba tricher. Ah ya tikabouye. Léo Nazane Semo la kangi ba tricher. La kangi ba voleur. Baluka ba saloka madame Belvi kandi meno ba comme na niveau na été. Ya tikabouye. Dans le lorsqu'on a refait bango ke ba na niveau madame Belvi kandi te baza ba tricher. Baza ba tricher? Ouais. On refait bango par rapport à ni. Na refait bango l'autre fois émission to ça qui na le baki. Batuya SB ba aba kwiti nyonso o ba finga ka madame Belvi kandi o ba lobaka na koma madame Belvi kandi ba lekaka ba dénigrer madame Belvi kandi voilà ba biselo ko madame Belvi kandi c'est l'autre côté ba wanga na ba bolamba bien fait madame Belvi kandi ba salo ko madame Belvi kandi asunga bango na l'autre côté na vie na baki na yo na histoire ya scénario na business na mboka na biso mutaleki madame Belvi kandi azati il compris na nga moko take metteur à scène na biki madame Belvi kandi azali numéro 1 scénario ya théâtre Congo mais total bandeko na biso SB to balekaka chaque fois na émission bataka comme madame Belvi kandi bomi théâtre ni asalaka biso SB ba théâtre na biso comme kitoko skolo na ebisaki bango les jours au SB ba ko cha fait na film na bango madame Belvi kandi te ngasa monter na koya na wala sababu ke magatu boche fait bona niveau madame Belvi kandi te na ba sababu des épisodes na film na bango pardon koloba boyité parce que peut-être au kobaki saté sur lobby boyé et ça la mabe makasi na lobby na yo na la kaki batu déjà na kobakisa des épisodes na film SB o bakisa on lelo na bakisa des épisodes pour moi madame Belvi kandi mama madame Belvi kandi azara bon batu ba comparer le moko so madame Belvi kandi ko mi fo mon église ndengele ka bon mon église ko madame Belvi kandi ko ta faire mon église na tie batu nyos na épreuve na tie ba ve modéro batu tout ba comme scénario ba Nico Chege ba Mikarape na tie batu tout o ba ka na ba comme scénario na bango o ba comme film déjà na tie batu tout na défi na tie ba ndoko nyos ba za pembeni ya silamiti o ba finga madame Belvi kandi batu tout wana ba micro bisata 5 tableaux après faire madame Belvi kandi ya nanga ye soki madame Belvi kandi a fait na tie batu tout na défi ba bakisa 5 tableaux forts après faire madame Belvi kandi les lozo bakisa les longana bakisa bango 5 tableaux ba bakisa 2 épisodes na la kaki 2 épisodes d'accord bakisa même 3 ou 4 chose promise chose faite ouais na la kaki na bakisa 2 épisodes so ba tie fin so muto komela ka sila film anon na niveau la ngasa monteur ya pardon siko na kama ndeni ba ko le ka batanga ko madame Belvi kandi ouais si je n'aime pas mon lelo ya on a lo to kini na mon église muto yo alo komela ka sila ba film so ka zo na niveau na ngate so ngana banga madame Belvi kandi ndeni bango baleka ba comme madame Belvi kandi ko n'importe qui lo ko madame Belvi kandi za rien na mama sino na mboko ko lo babo ite pete film na bango pe bon mon équipe ne suka scénario suka ki wana bango to sko ba sanga parce que yo no scénario de suki ba sala ki film wana saison 1 saison 10 épisodes donc na saison 1 ba mo boli rete film on to sali c'est que to sanksi lo mususu photo sanksi ba le to ba sa saison 2 ba ba ki saison 2 ba sala musu 10 épisodes ba che fait si ko le kola saison 2 ba mo ba sa 2 épisodes ya c'est ça saison 1 ça saison 2 ça saison 2 parce que na moni ba suki na 10e épisode voilà saison 2 ce qu'on a saison 2 on a ba sa 2 épisodes ya tika boy ba zo frapper na ba 2 saison so ki ba sala ba tu ya mayele na SB ba sala ba tu yele ya baza kwiti baleka ba ko sala ba analyse ba ko bango pe ba ya ko dénigrer film madame Belvi kandi ba ko critiquer mon église
ba ko pesa ba défaut ba omona na mon église ba ko critiquer la Bible ba ko critiquer mon église on est lelo ngana o critiquer film na bango na wala ça ba défaut ya film na bango à part ko ba ça des épisodes parce que des épisodes à pamba te na ba ça des épisodes na zo critiquer on ba benga ba remarque mais ba critique dans ça le critique à film na bango na ça ba défaut na technique na montage na réalisation na habillement habillage donc on expliquer bango na alignement ba tableau na expliquer bango ba défaut ya film lelo au film bango ba beteli tolo na SB na expliquer bango ba défaut nango merci na famille Bota na ba bango merci pourquoi Nathalie mon église na biso ti sikoyo na c'est à 100k épisode moko c'est à 100k ça 12e épisode coûte même pas 24 heures sans déjà ça déjà merci na famille Bota na c'est à 100k non na moni film na ça 100k té épisode ils en a ça 100k mais Nathalie film na bango pour la sala ngo critique na moni baza ata na 100k mon côté ah ya tika boy pardon to luka total ah konanga moba maman nangai du premier jusqu'à la fin ba na 100k té mais deuxième épisode ça 98k na bibi 98k ya 100k té ils a 100k té donc et premier épisode de 98k du premier jusqu'à la fin ba na 100k té ya mais ça m'a bêté Sikobiso mon église et l'équipe de 100k car non coup de silité premier épisode on comment il est dans 306k non épisode mon que ça va 200 quelques k donc déjà nous de silité et filmer kende déjà toute l'équipe à 100k mais toujours l'obélaté parce que toroloba madame Bevi parce que ce qui musezo ça maman là il faut biso ba pandisango na bino bato besoin ko défendre madame Bevi il faut vraiment toi applaudir parce que tout le monde lelo boyé Kalamingi était 400k na belle vie télévision ouais déjà 400k déjà na rosenga manager Tigre bâti la biso champagne to pata champagne pour fêter nous pour 400k gokoka ouais to fêter 400k na donc déjà to fêter ngo manager Tigre vraiment ati la biso champagne to fêter ngo voilà déjà faut et ça facilité c'est ça abonné réel abonné vrai ba tu as solo kwa ngana yu bali ba ko sa 400 000 personnes ils a blagué ils a makasi non le bateau ça a plus de 300 000 personnes est facile. 350 000 personnes. Déjà, Madame Bevi Kandaza Mutumususu, Amninga na bisote. Si on appelle ça mbote, femme légitime, moi salibala, moi si m'appelle c'est la mbongo. Logo et besa kande. Femme légitime, moi si m'appelle c'est la mbongo, moi si babala na tout à 28. Moi si babala na munda kolema te babala na groupe. Moi si babala na vélo kinga te m'appelle ça mutuka. Mais photo le ba ngote. Mbote na yo Madame Bevi Kandi femme légitime, moi ça là ta alliance. Ma alliance na ba bikutu anniversaire papa zate donc les cas na biso déjà mais bazo continuer ko la la rogas biso kutu to ndim la biso anniversaire papa oya na été to tiko la selon papa te proposanga déjà papa bino bozalo bon siko bino pe ba près de tata mamati ya nini boyo bordi ma kati bolika bango nini bino to boluka bomo na papa bino ta prédot non to monite bona niveau ta prédot te mama na nganzambe bolika ata ya ka to fana no sa mite ka munini boye ya na ajona muna mtami va de la chez nzambe na ngai yo kuna papa ka ale asisa ke papa pete mi baga bali basisi ba ke na ba ajona ba zo bino ba jenda na ajona ba zo no ba perdi ba perdi ka ana kinto benga baba mbwesa ndeko nanga mobali yaya na ngai bakatula kiadi Seigneur Bambole ou ma bébé pourquoi Bambole ba passe partout ya passe partout lisusu mikolo ba benga bango suba diarrhée mami na ba benga ba diarrhée pe bango pe baza parmi Malabia partout les quartiers s'il vous plaît yo sala mobali te na vino na respect ni ba personne domaine ko za na mibali to ne ba tata ba chance bazanga mibali ya nanga mobali surtout baba yaka ke papa ya biso maman babale na top 28 ba pesa blono sa libala malgré tout boya ko la sabino vidéo
mais alias il a déjà désolé là wabi ko to pimi la biso comme la vidéo bon moi ka sur sa vidéo ti le lo daliba le salama bon ka sur sa vidéo maman longo passe ba ko vanda akoma na ndako ya libala bino bo c'est la ka vidéo puta ndaka libala lo ka bo pimi la biso vidéo en tout cas na ata anniversaire bo la exception ta papa elenge za kola na tola mobala manda be vi kandala la na papa ya au bordir te mo bala le ponjo c'est kimi ko ta papa mo ba sangisi mutuna papa ya babilo ko ala bango uneza be somnia ala ine papa mena nenga ndoto ko ka bana chérie de nuit Alphonse de nuit yo mo papa yakati ayaka wa wana Alphonse de nuit ba Igor de nuit maman na nganzambe na ba mari te ba mari de nuit wana ba Alphonse de nuit ba Yannick de nuit ba chérie de nuit jamais monsieur ici à ma bé wana ba chérie de nuit ba Alphonse de nuit donc déjà bango to ba yaka ba lo ba mabe na comme madame Belvique ani madame Belvique na niveau na bango te aza numéro 1 critique ya na écriture na mboka na biso Congo na sénat muteleki madame Belvique anda zate na tchaki bango na défi na lobaki muto akomelaka si la film soka si film ngana baxile 2 épisodes soka baxile c'est madame Belvique na ko baxile ngata 11 épisodes même c'est vrai c'est que film ane bande wa si film donc déjà bon, chose promise, chose faite, lelo boye sa monter yewana abimisi déjà papier nzambe na ngai abimisi papier des épisodes na otiki la bino na sa monter en tout cas boyoka des épisodes au bango bazangi saki na film sa monter aye ko démontrer les biso yango sa monter donc déjà avant na pesa bango na 2 épisodes abali na critique à film na critique à film nini zanga ki na film au niveau bato ba se comparer na madame Belvique Kandi gesho sa tableau na mwasi na ye ba solo ba ba ko lia tabana mwasi appelle le côté à patron na bengi on a foya place nazali le lo fo sala ba cooks nanga mais jouer à repos mais ula na libanda mwasi na silikia téléphone kene ko kene téléphone kene gesho la tibodia noir pantalon noir ba discuter le moi ça tellement que le moi ça kangene la ba bendi a fonction moi c'est makasa ke ma se retrouver pas patron na ye et pas grâce à la tibodia pembe joking a pembe il fallait soubi basa ki jour il fallait ba zo donc na biage balandi la raté donc celui va changer qui jour à tournage incapable de maintenir ata mutu moi ça script moi zala e ba que la ta ki boye position za ki boye même na réalisation na bango na technique ba landela te so akomi kuna et pas grâce na bodia pembe na pantalon joking ya pembe basali ba cooks na tongo ofona zonga madame habite ozonga bongo te na sombo ba veste moko pona yo ba veste neza bien na ponengo za taille na auto kokota na sala ba visiteur na ngai na chambre ba visiteur o meka ba veste no mimango mikolo fo yaka na ba veste na musala akocha ke meka ba veste kwa ke na ndoko ya ba veste ma boko na makula lati veste ka moko ya rouge mais kuna ba ebisida batu amemi abakabele ba veste mais bazu ko to retourner na ndako ya ka na maboko na makula na veste mo lati ya rouge tanga yesko ko tuna ndaka zongi na bodia pembe chemise pantalon noir na veste rouge moi si pas l'obité film na SB incapable de contrôler ta habillement ya artiste ba wasala batalo ba système ba AB bazuinda kwa ya grâce kuna ifoku asisi musala wasenga mbonga transport azonga alambela ka mwasi nani grâce na ndako kwa sala makamnyoso c'est que déjà muto asisi musala c'est to komi pokwa mais AB na ndako ya chokoto to ano tongo mwana alinga ko so mama ya ko moteka mais bakabolongo AB mwana sko filmer kana SB bakabolongo AB ba bimeza maison production muneni SB donc koto yo bakomi da butu pourquoi il faut quoi linga zonga ndako asisi musala asenga patron mo patron na pc 2000 francs a discuter transport kuna batie AB ba non na tongo pour ne pas gesho moi ça non yo no comprendre te mo gesho ça ni États-Unis nani il faut pas 6 fois na ba tableau micro perche chez Monani 6 fois na 6 tableaux différents micro perche chez Monani du premier jusqu'à 10e épisode mon micro perche na personne na critiquer film là tata na micro na nzoto ba na niveau madame Belvique candidate 6 fois micro Monani 6 fois so ba tete me ba tche commentaire na film mobimba do ba na premier épisode tu disais na film mobimba micro Monani 6 fois micro perche waniza mais na montage ba regarder quoi na monteur na ba a ko ça ta cadrage ita longo na cadrage
Ce qu'on va monter est SB. Batabo va se comparer. Bah non, il va chez dans sa monter qu'une télévision té. Hot bascule ce que je va film bah non niveau hot bascule té. Nangai nzambe nangai makamunini. Non moi tcha bango kana mutu ba fika na cause adversaire na bango. Ke ba ke ba adversaire zakara. Kasi bata ba ça ba rena expliquer ba na critiquer bango lelo. Critiquer pinza. Ba micro perche monani na 6 épisodes différents, micro perche na content 6 fois et monani. Donc déjà bon, sigo, basali film bandi, tisuka. Gesho ba trichele ka banda ko masike ko sinete ka changer adresse. Ya. Yeza ne peuple normalité, am so vandi ko to vandi ko. Je na mwasi na mwana. Table bandi afanda libanda annexe moko. Azagi na chômage. Azu musala asala ka libanda mir mo bachaka kiti na mwasi table banda ka ba vanda kiti na mwasi. Table musu ba cheki kiti pembe na mwasi. Si moi na ke poto ti mamuno se salme bazaka ba kiti na ba miri ba chana forme ba miri donc on nenete SB ba koki ko zula gesho ndaku ta se la film le wa papa na ndaku na ya no aux abordités ba tu ba otala ngai ko na tala batalo ko madame Belvikani tant nous pesa mutu rôle mutu na banda pauvre suka riche faut préparer ndaku neta ke pauvre pour préparer PDG tanga ko ma riche abo habillement ne o ala taki na moment ya pauvreté na bimana la tele moment où ya souffrance ya la niveau ya richesse na so je mutu choki moi chaque gesho banda bando souffrir ba souffrir à niveau que si on peut se 5000 fois par an bata 2 jours souffrance à bon mais moi c'est nazaka si kaza chic abandi film si kasi sont si kada banda ki mobola tina na ko boba chic Naomi azaleka chic donc incapable ya ko sala ta maquillage ba cassé on a SB ba comparer na madame Belvikandi donc déjà muto azem bataka retour à santé basali 3 tableaux makelele église mo pemel musique yo bete dominer son tableau ya ozoli on a film na scénariste ou landeli biloko na nyoso na landeli nyoso 3 tableaux makelele kotiba na ba loba yo imbécile ya nani mais les lobos et comment baba bon traiter sans ballon la biloko wana sikoyo les loko to comment ta to tourner ba gang et ça na montage ndela ça l'application oh longo la so ya libanda otiki 104 mais ko ba so na pembeni ba loba ma mususu et koti donc ba na retour à santé baza na application na to o longo la so ya libanda mais ya ta retour à santé ezati na montage ezali te ba longo la rangote nous sommes ça siko basali tableau moko sila na kati ya restaurant na ye azali kwa gérante azali kwa responsable ya restaurant moko ba asola na travail appelle à Gesho Koti ando gangela Gesho ngana niveau na yo te nini ceci cela tant yo le bana ngai faut yeba kana ngokuta peso numéro na nga eza awa muta peso numéro na nga ne ba kombo mona ebon kapona lande film na ba ne ba na bango te zambe na likolo siko awa asola na Gesho bazumbe na ngokuna Gesho na Pierrot bavandi kota mabaya mo basola bango donc record ko tuteke ya tableau oyo basola na Gesho aganga na Gesho to qu'est-ce qu'on a tableau ana to c'est ce que tout monde a que nde basola na Gesho aroyo s'appelle Pierrot na otiko sola na mama leki ya ba grâce tala batiko sola mo terrain du tout on dirait makasi siko batabon balo baki bakoma filmer ba se comparer na madame Belvikandi si la pena bakolo ko batama ile te bako zatana ina ba legi ça 9 tableaux na épisode 9 tableaux na épisode et ça ma beto malam. Et non, pas de problème, ça dépend de ça 10, ça 11 tableaux. Ce tableau, l'équipe est 9 pour qu'il y AB. Donc, des pères qui vont consommer tableaux. Ce qu'on a 9 tableaux, et ça, là, plus ou moins, on a des épisodes 18 tableaux. Il y a un appel 18 tableaux. Oui, il y a 18 tableaux. 18 tableaux. Bon, on va se quitter dans le wap. Film, il y a Suki, Nani Gesho a commis paralysé. Bafali na mwasi na fio na pembe na utanga komona la fio na mso grâce à Koti aika boka bango pour de kakebeti grâce à Koi akufi kuna nani grâce à Koi yebani ta kufi te grâce à Koi nani Gesho Koto atikali nini ale bazu tableau ya dernier tableau
moi ça gesho ba vana gesho est paralysé ya zomi le belaye mo na samutem nzambi mo mbalo atikali paralysé makamba yeba ki tetali ete parce que pona sunga bango bon à place wana ba ti fin ba mo ba ti sili parce qu'on a banel bango tableau da après wana tout chesko grâce à Koufi après ko panda matanga to banel bango premier tableau 12e épisode il y a 11e épisode na ba premier tableau de sili na ba travailler à grâce il faut kuna awana bat basala na panga grâce awata se ba ke patron na mina uko kufa na mincho lokwa patron na mina kufi muto kufuta bino awa azati ezaki musala l'état te poto pesa bino de compte final mais au moins biso famille tozo ko reconnaître que bino bozaki ba travailleur na ye moi quelque chose na ba bien autre zuto sanini to kansila bino mutu na mutu ak lo sala vina ye on a premier tableau deuxième tableau toujours si là na bande ko na ye ndenge grâce à Koufi bonga tika ki testament la vie na sacrifié mwana na sacrifié na mabota adopta mwana gesho lokola mwana na ye donc bozwi na ye atika mwana maboko ya mwana gesho azana poto famille ko tu trouves mais on a mati ba moko mati bon film on a 11e épisode famille basiliki mais ndenge nini grâce à kokufa atika ba bien pas mwana oya botite oya moneli pasite biso bande ono toza biso to comprendre grâce à quoi ça bonne comment comment c'est là c'est que testament oh to bomba yango ata mukolo moko tikala ko mona na te to zil bango tableau ya moi ça gesho normi asa ke gesho comme na problème na masane azo relater histoire nyoso ya crise donc ndenge nani akufi akufaki pa na bango akufaki pa na bango la hotelise na minute na komi na problème ngam na bébé saki couple ya grâce na Omar tsa kufa pour na ngai ngam na zoki zem na bébé saki foye na bona bébé saki bolingo na bango siko lelo ayeko kufa na ndako na ngai donc na bona za kimyate gesho alingi ata ko sentir te magotu ndaza paralysé bongo na fama gesho alingi ko sentir ngai te ba bo inga na tsa makolo se pa gesho te donc pour na bango ba mona ke ngam na bomi grâce on a décortiqué film na pas seulement ba tableau maman tuki donc déjà toko za tableau déjà awana mama makambo za mama ya Omar o ya kufa ki pona bakisa mbongo za Omar o mbala grâce donc mama makambo na awa ba so la nyoso donc atalisi mama makambo ayeko senga bolimbi c'est pas awa olimbisa ngai grâce bavanda ki bien Omar ngandi mutu na créa ki nyoso na po nomi azwa zem na foxa ki nomi azwa zem ya Omar poto bengana grâce nanga lobota te ok bateke ki mabota mo samba ba yeba kike ti ba bota te saki pona bozuna ba mo samba ba linga ki melo kwa ngaza ki mama na ki ko s'imposer na sali ke Omar ata mo simsuze de luka Omar le walo soki lelo Omar akufi grâce à Koufi iza pona ngai mama makambo de awa bandoli mama makambo minene boy yo pena okomiti na point wana to moni batuna couple manga PCP conseil ba bota te mbala boy ko bengala mo sina ndima pesele mbongo oyebite ba cercle bolingo na bolingo za na cercle non bino boza ba mama boboti biso to relax no mambo ya vite yo mutu ko to expliquer biso vie autant ko ebaka mwana nango marazaki na kistango akufaki mende na sengi yo bolimbisi fona vanda na vandi sa famille ya grâce na senga bango bolimbisi na vandi sa pena famille na ngamo ko na senga bango bolimbisi mwana no nomi ngam na pousse ki azo zemi ya Omar po za kamo so Omar na bo mwana po na benga la kaka grâce mwana tableau ya ozo bakisa batableau ko ba zangi après fait na bango na ba so après loi ya grâce batableau so ba après loi ya grâce parce que toujours Pierrot qui pas pasteur Pierrot na musala nzambe moko Pierrot te musala nzambe kama na ngagesho ayibilika mote parce que luka musala patone ati mwana na poto alingo l'accès ba coordonner mwana te alingo l'accès passe mwana mboka mwana vanda te alingo l'accès numéro de téléphone mwana so mo singi mwana akomo botele comprehension azana souci na ya mwana ya liboso deuxième des choses ayoko comprendre moi ça zakane na ndako nzoka zalaki deuxième femme ya patron na ye donc so bakangi mwana za pona problème ya mwasi na ye sikoyo na moment otenga tout ça ba démarche to que nous funa na tribunal et katolika muto récupérer mwana ya gesho nzoka nego jwa gesho bomuninga na sali paralysé to tambole na hôpital nyoso esimbi te tozongi na ndako to kotisko to la sa force en Zambie po bango ba tie fait gesho tikolo bikate ok na histoire gesho sel mabe morote elle ko yo lingi mwasi na nzela mwasango yebi pas le passé na été ale mwasango mabe sala yemo mwasango problème comme elle était et comme elle a eu bango ba tikolo nomi ata problème morote
ata mabe mo comme Nomi alors que Nomi muta cause na fino muta bomisi bato so bozote e bato nini kata sa asani mabe azwane mabe eza na kote muta bomisi Omar Nomi muta bomisi grâce eza Nomi pona ya bebisi foyer na bango yo mi bango baliwa ye muta sa ke gauche comme paralysé mais tikolo ze tumbuté bateini donc baote e bato kata so sani no mabe etumboza na ngote siko asko to kotif to la sa fox nzambe piora ke pa pasteur toko za tableau asila na bureau wana 6e toko toko na 7e tableau 7e tableau oui to jusqu'au sila na bureau appelle moi na passe na poto ba pese information maman grâce au atindeke na poto po moi na benga na kana grâce abenga su papa na yeke chuté nde information comme leke kuna maman grâce na kina senini akufa ke si bakunda de moi na leli abengi le mora maman grâce azui sila de sila rencontré te grâce sa kufa maman grâce akufa so oui maman grâce sa kufa bon si la télé c'est moi na niveau poto kuna aleli pour moi na su héritage eza lokola yaye moi na leli moi na bi jamais nga fona ya ka kishasa moi ne sika bakunda mama gabi no ko ya te apene ucho kende poto sala vina yo atuni nani eso muna ba papa gesho banani si la mona bango mais aboyi koloba abina mona bango suti na bi pas à retrouver bango pété kabani si bongo moi na tiki bango na suspense awoyaki tango yati. Donc, qu'est-ce qu'on a 9e tableau, na 8e tableau, il faut qu'on chez Gesho, à côté Gesho paralysé. Il faut quoi ça qui colambe là, grâce Gesho là qui chauffeur, à côté paralysé. On dit que ce qu'on bête corrélaté, hein, makamuna ça peut se rapport ni makambeleka qui atali CP il faut quoi atali CP il faut quoi ça songi na film atali c'est que maman da kofu bomba bien no setiki no maboka mwana nayo o yaza na poto. Mais maman balinga ba tenga la téléphone aux adresses non pour na yebisa yo donc nous avons au bunda au tchap bango mal à l'aise bala ki so sika mwana na pota sala kanini azala d'accord gesho patalise ni tonga na zana na ko tambola te amwa ke moninga ngo ma soka ye na ko talise mambo senini oyo ko yebisa nga to ya na 9e premier épisode 9e épisode suka siko yango na suka yango siko pota cha suka siko to bendel ba tableau mongo avant suka e kata na ana minuit nani Naomi alali mosa gesho place comment quoi après ba benga na bal place alali alota Omar azolela grâce à Zolela Kati 11e épisode one. Voilà, merci beaucoup en tout cas na pour ce bon bapo Kati 11e épisode normal lali basuka na noir Omar azolela gesho alela Kati sko 11e nana posa boye suspense balandi ya haute bascule ouais bayana biso lobby ouais to pesa bango dernier épisode na yo selon ndenge yo okomeli en tout cas plus on rolo bandenge nini par rapport non en tout cas ngai na peso na meto na bravo parce que au décortiquer histoire pe au pesi biso piste mususu to kende non déjà bango ba sali film avec 2 saisons ba tie fin mais ce qu'on a démontré bango ke ba na niveau madame Belvique waouh donc na ba sel bango wana na tie 11e 12e eza na côté bango na ba suspense ba penser même pas na passer film botie mamba kindoki na mystique botie ko coach a passer na histoire c'est ça donc jamais ba film ba chinois ala na mutu mo za na magie a pumbaka za terre film alonga petit soka ba bete a été mais biso na culture africaine était que bantu c'est ça biso za la raso to la ndoki faut tout monde ça to fox nzambe c'est ça so to la ti bonganga peut la to nzambe za likola bonganga c'est ça ba tikolo sango te na peut so si la te batuni ndongo lobby mercredi penza 12e épisode na ben au maximum 12e épisode lobby donc so ezaki po o so ezaki ke o salaki o senga ki te ke o zwa de o ngai po pousse bango susu na même moi ta 20 épisodes ya na lobby na yo ba ndo kuma film te ba yebi ko mo menga mamna lobara mana loba mambo na ko kosa tena kana ba preuve na loba ki ngo awa na ko décortiquer film on ele bango 2 épisodes na ko ba que épisode sous na film na bango film nyonso na aussi la rosala na wele bango critique na wele bango remarque film nyonso aussi la rosala na vina ye si SB ko kufaka film nyonso SB sala so ba tie fait na wele bango critique na remarque ya to kende siko par rapport na corriger suna épisode ba roma ozangisa tous les films baba ndo sala mais bango so bana mutu ama yele aba misata mutu moko asala 5 épisodes pour faire madame Belvique kandi ba personnage que te balanité ya ouais ba personnage balanité ni personnage tienne ni simi na été ba personnage balanité pourquoi donc déjà bo jouer c'est Pierrot azana possibilité azana mbongo camarade Daniel Massaro na honorable mo bando temps
c'est que ce Pierrot à niveau il est rose là mais bah ça ici Pierrot bah t'as besoin d'angeler hôtel makali bosso mutuka moi là il mutuka côté liba mo zaté mikaka siko niveau bon va télé na ba dernier masaro mais à soit linga kabila mutumbo ndeti masane o te na $100 to ke ngapela longa moi 30 na peso $70 que souvent na ndako donc déjà na histoire na personnage babali si Pierroté il fait balai tu pena Pierrot pena esprit wana ya patron ba gérer ba diriger local la patron ba se comporter local mutambo balai ti angote gesho même expression même réaction oh acteur a na fautité de ba le équipe se poli ba le entraîner mais ba tiki ba joueur c'est que ba diriger ne ba amabi c'est autre Congo to le la lelo to le la pona ba diriger ne ba amabi donc ba diriger gesho mabi ba na chômage na souffrance ti na bonheur asali ka ba expression ma jouer ka elo moko atiko de moto biso te avo pena zaki na souffrance alors c'est métamorphosé té en plus bilamba ka ba pantalon la tête na souffrance on la ton ti na richesse ya nzambe na ngai possibilité zali na babalon ba fungula blo muso ba 7000 fois ba pantalon ba tisse ba simple ya ba bongo kutu ya bongo pour la talon qui chômage pour ça c'est que tu ba benga ki ça ko jouer que choy ba rita ba na souffrance a comment na bonnet ba se katibila mano na pona muso ba na o succès na mususu aka faut bo j'ai même habillage c'est ça ata wala mbongo zanga kiti ko soumettre ba 5000 mbongo faut yeba mbongo ko ça so yebite siko ba taboé ba critiquer film madame Belvic quand on attend bon voilà tu sais on a défi na tu sais on a défi ba critiquer film madame Belvic quand ba ça 5 tableaux pam pour nga sel bon 18 tableaux. Voilà, merci beaucoup en tout cas Lelo vraiment. Madame Belvic na ninga na bisoté. Donc tout a commencé na mboko. Biso tout a commencé na mboko na longoli mututé madame Belvic na niveau na bisoté ba biso na longoli si la pas commencé na yote. Maman na nganta. Na test ko bato ba komela ko ya mona ba bato ya futa mbongo. O ya futa mbongo po ba komela ye. Parce que na tse bango madame Belvic na niveau na bisoté. Na longoli ko ndoko na biso biki blé. Pour y aller à Goutou, à tourner dans le téléphone. À part retourner dans le téléphone, bilo na sala fana ne kana kicha ofinga ne batu. Donc ça n'a rien à voir. Ndeti biso ba scénariste na ko coach matelo beta basola scénario. Na ko coach buzoba na kuna scénario. Donc na ko coach kuna scénario ku te. Ka wete le so ba scénario raison na. Na ko coach sa ku mama big blé ku na scénario te. Mama nani na kacho ba lemba ngai. Masa mwa muketa Nzambe ani fona nga boko mela maite nga nzamba pambale nga nene siko neti nga boto kote mabona scénario te yango siko parler na linga ke Michel ona isa batuni madame Belvic ndo ba mona wana mutu wana madame Belvic ndi ba mona ngo kongo fait protéger ngo to batela ngo to lengela ngo lokola li c'est ça na bana basi na lokwa madame Belvic nda zati siko to tina biso ba mibal to tia za numéro 1 parce que le numéro 1 a recommandé un pays le Congo, où il y a millions de personnes. Parce que Madame Belvic a dit, ce que le numéro 1 est scénariste. Ce que le numéro 1 est scénariste, c'est que la TV c'est ça. Na pays bien organisé, ba mériter 200 ans de prison. Bisoté ministère de la culture faut quand ça ba. Travaux forcés. Travaux forcés oui. Bisoté ministère de la culture fait quand ça ndé bango. C'est ça, écoute, c'est ça, c'est ça, voilà ministère. Tu fais une blague pour le moutier, comme Madame Belvic a dit, numéro 1 scénario ya mboka lokwa Congo. Ngako na barabu, na ça Madame Belvic a dit, mais dit pas ça la télé comme ça ba capacité, il y a jeu d'acteur. Faut à côté pas télé, il y a mise en scène un scénario. C'est ça. Biso surtout ba ça sur capacité. Donc bino nyonso ba scénario beaucoup qui. Nakoya. Oh, ba mona so ils a filmé ba mona yo pena wana. Pourquoi ba sa capacité? C'est ça. So senga na bato yo ba sa capacité. Bon bato o ba yebi no te o parvenir. Voilà, merci beaucoup en tout cas. D'abord film est-ce que ça bon? Bato boni misangai na fi na tela théâtre si la té. Loko na tchaki batu na défi, na tchaki bazoba nyoso ba quit na défi. Na ebisaki bango na ko critiquer, na ko décortiquer film na bango. Oui, émission o bandel titre comme suko o fingité. Yo na lobi. Oui, na critique. Donc na ko critiquer na ko lakisa bango ke na za capable ko bakisaka ba 2 3 4 5 épisodes na fin na bango. Na bakisela bango épisode na deuxième saison. Sikoyo batu wana nyonso ba film na Madame Belvic andi. Babi misala biso muta mayele moko ko critiquer film na Madame Belvic na pesa ba faute. Ah bah c'est à 5 tableaux. Ndeti ngala pesa ba faute ça.
ba ko pesa na pesa ba faute ba biema alinema ko to ba alinema ba tableau na lobby te alinema ko to lobby te na lobby ko no ba alinema te pas alinema pesa na ngala critique ba film mais moi ba fandi bo film qui to ko merci na ba kwiti ko dans les films na biso bravo maman ça les fait voilà fait vous allez bien boko ba pesa misana ba ba éviter moi le biso ba to yego te ko litola la nzala moi binoza maman l'électricité si ça na nini na Izipa na Ista na IBTP momo na sko mutu mo abibamba ba pesa sa l'étage momo sko yoza msoza makasi na bâtiment momo na mutu mo ba pesa ko pa installer société mobile parce que mkoloko pour la linza so bato na mona asila mona ka danger nde bangwana lombali boso na tala film ba defa bo okutu na ba MC ba masa bo habite okutu ba bongisi musala ba hola ngabi moso na bitela akala c'est que ba na tela. Voilà, merci beaucoup en tout cas, vraiment nous sommes à la fin de notre tronche d'aujourd'hui. Ça va bien nouveau c'est pelana. Ça monter à yaka vraiment pour critiquer pour qu'on pèse na baie oh bazan na poser comme ça quand même pour ça la bien. Ça monter à ça on a pour ça ba critique affinité. Voilà, Isaki oh ya bino exo de Mickey bien accompagné na ça monter tout comme le na suka. Maloba Souka et Moka ya yopo. Non, déjà, Maloba Souka, famille Bota, merci Nabino, na moni mon église, na seya sanka, toza, te. Vraiment, merci Nabino, naza fier na bande connaître sa famille Bota. Famille Bota, naza fier Nabino. Kobana numéro 1, Madame Belvic, Kandi guide suprême, na biso tina Moulandi ya Souka, biso ba famille Bota Souka boy. Déjà naza fier na biso nyonso. To consommer film, to coach esprit o. Na buna senga ke ça va 200. Na bika pour mon église film ko les appelons opération ba 200. Yeah, vous avez ça la zaki opération 100K et comme une opération de 100K. Comme 200 mais to l'équipe ba épisode to l'équipe ba 100. To tika suna 100. Toi sur le niveau 100. To l'équipe à niveau 100. Déjà merci na nos famille Bota. Merci na bino vraiment na habité à part que le merci so le monsieur le colo ya merci so na yokola ka on engana lu bango lo kwa to na merci merci de famille Bota focus na film mo ndi ça focus na film focus na be émission nyonso to défendre madame Belvic c'est ça Bota la biso bo consommer biso bo kata biso bo tcha biso na ba page bo tcha biso na ba TikTok bo partager bo liker surtout bo commenter to le ba biso madame Belvic andi a fin si vous avez analyse ya film na biso moko biso to analyser bango bande ya ko critiquer ya biso to analyser pour madame Belvic ani na mona nga défaut te na mona ko te pas ko kangela ta défaut ba pas si mene la mana mona te déjà ba tant to ça la critique to ça la analyse madame Belvic ani pardon to ça la que to boka bino batu nyonso yo bo commenter ba émission na biso to ça donc déjà ko rater ko commentaire te like ka partager ka vraiment et ça la biso bien bon la biso peut pas privé ou peut sa biso sous peut ba le monde na force et ça la bien voilà ma dédicace pas dédicace na pesi mbote na moto ya Yambo ya Hot Basket manager Tigre depuis Texas na pesi mbote manager Tigre depuis Texas donc déjà mbote na yo mbote na Divine Madouma la tala qui commentaire mo ratele nga obisika la tête bien faite oui donc le lorsqu'on a l'accès que mouton le bagage ça la rapide ça les pinza la pesi mbote depuis Turquie donc déjà na peso mote na kanga ki commentaire na baki na rolobango donc déjà mutu ne sala na baki na pesa des épisodes ta tunenga o sala des épisodes na bango na ça ko batalo fort o batalo la tanga tableau lembe za ala tableau mo ko zaper ko théâtre donc déjà na pesi mote na Lauriane Ngouwa hors noir na pesi mbote na yo pesi la mbote na ba bijoutier tout ya Gambela Julia mbote na yo mère ta mbote na yo bébé Christivi bébé Christivi na pesi mbote bébé Christivi bébé Rek ya mbote na bino mbote na grand frère propre Gilbert Dibanza monument ya Caroline du Nord motema maman Geneviève Dibanza na bossa na avec Gilbert Dibanza te wana yaya Gilbert Dibanza grand frère propre pesi la mbote na ba beba poto Doucette Lenix na richesse Steve Kamanda moto moko bien la maman chérie ya Sylvine Jolie maman STMM maman na biso toute la famille Bota donc déjà ya Sylvine Jolie la maman na tangi la maman chérie donc vous êtes tellement ébélé maman BBC donc déjà maman na biso tout ya famille Bota
banoko batonto tout ya famille bota boza tellement bele ba défenseur to madame Belvic Andi auto sala ka défense et sécurité mbote na biso nyonso mbote pe na yo ta que défenseur ya madame Belvic Andi déjà mbote na Exode Mikebi déjà batutu bolingaka sa moteur numéro na ngazali plus 243 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 Jonathan Mombo coachman le coach Jonathan Mombo inspecteur Lito babi déjà toningisa inspecteur Lito nega rezalaka batutu bolandi biso vraiment ba gros bisous na bino et puis bozali donc déjà bo liker bo partager to rappeler bino critiquer madame Belvic Andi. Voilà, merci beaucoup. Tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre de Cassé l'artiste, je suis Exode Mikebi. Nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup parce que vous allez kiwana pour na kozwa temps ya kolanda biso du début à la fin. Merci beaucoup. Merci na ba nyonso o bazo zo temps ya ko commenter, ya ko liker, ya ko partager ba émission na biso longo na bino en tout cas. Merci beaucoup parce que boza on a pour na kotia mais forte na musa na biso tozali conseil la bino vraiment. Onga o ya bino Exode Mikebi na pesi mbote ebele et pas ya Laetitia elle-même Mokango, ba mbote ebele et pas na yo olingaka Exode Mikebi na yo to la kibino ete mokolo film ya madame Belvi mon église ekosi là toye ko sa analyse toye ko dédicacer moto nyonso o ya zokatan ya ko commenter yo pe ozangi sa commentaire déjà héros pour na combo na yo ekota na liste. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.